Mbote bandeko balandi ya les avertis kati na bosolo na bonzambe kola pambola bino mingi pona tanyo soto ko passer na bino lelo na liko tika moyo soto ko passer na maboko na nkolo ye moko a conduire yo na ngai zolanda ngai de façon que par son esprit to ko parvenir, n'est-ce pas, na raison, puisque webi lelo makambo za teme bele kuna libanda eza ko sala ke batu mingi ba ali réellement ko comprendre makambo nzambe na donc à l'envers, puisque mingi baza ko tala mingi mokili ninge zo kende mingi baza ko yoka plus batole que ba yoka nzambe ya on ali ko senga ke yo ozwi libako ko landa biso na tango oyo oza réellement conduit par le Saint-Esprit et que molimo na nzambe eza na kati na ngai tango ko loba o saisir quelque chose de la part du Seigneur na tondi nzambe surtout pona makasi wa pesi biso mingi balala ki balamuki te mingi baza pe na ba mbeto ya ba hôpitaux baza ko quand même ko loba même pas ko bouger te mais biso ngana otozwi ngolu, n'est-ce pas, ya koza liboso ya nkolo de façon que to yo kaye, puisque la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Yango est important to comprendre le kambo na lo balelo. Vraiment tout ça l'émission en mode live linko ba keno marmio sur les quatre ça ngomba la moko direct sans que to kata, donc boko limbi ça peut être moko ndenge to lobaka ba direct za na problème nango. Moi je crois fermement que tina suka to lexa batam malamu donc elongo na nkolo na bino elongo kolo azo lokumu soza muta sika oye na kati ya chaîne oyo ça dit les avertis, bien que émission auto ko diffuser lelo donc vendredi toujours ça l'émission est à 19h24 surtout aussi cette émission Oyo donc les 4, n'est-ce pas, les 4 décembre surtout aussi siango ils en a kati les avertis mbalamoko mais lobinde vous en a kati ya chaîne, n'est-ce pas, ya bosolo na bonzambe to bosolo na politique ba kolanda émission au lobby samedi et to zo tourna lelo donc vendredi o ba kozali ba kolanda lelo ba kolanda na kati les avertis et vous a toujours bon temps ça un jour avant tu tiens na kati les avertis et puis le deuxième jour tu tiens na kati ya nini ya bosolo la bonzambe pour une large diffusion dans le Kumuna Nkolo. L'autre chose, il y a prophétie. Prophétie, donc, Zali, Likambu Oyo, tout le bel vraiment l'élo, puisque sujet Oyo a prophétie, Zali, sujet Moko, Zali, n'est-ce pas, que ça la batu mingi, vraiment, motungisi, mingi, parce qu'on comprendre même pas, qu'on situe, qu'on est prophète azanani, prophétie zanini, puisque chaque moutaza qu'on y a n'andenge na yazolo ba makamu n'andenge na ye, ba misusu balobi ke mokile kosuka na fin à mois, misusu balobi ke mokile kosuka na fin année, misusu balobi ke mokile fala kosuka na moment na mois ya août to octobre, donc ça dit chaque moutaza qu'on y a na ba prédiction na ye, azobe yango prophétie. Mais selon la Bible d'abord prophétie, tu as un mot d'abord, mot prophétie. Prophétie, ezali interprétation, n'est-ce pas, il y a parole en Nzambe. C'est-à-dire interprétation, il y a parole, il y a Nzambe, on te benga prophétie. On appelle cet exemple. Nzambe a tindi, n'est-ce pas, prophète et pas inayo, prophète avec le kambu, avec précision. Likambo salema boye prophète aya yebisiyo tant prophète akoya ko yebisayo likambo ne ko salema ndenge nzambe alobi, ça dit prophétie ezalaka likambo ko tatonete so moni dia mutaza ko pesa prophétie en tâtonnant, c'est que ça prophétie à lukuta. Mais malheureusement batu mingi na mokili ba na tendance à kolanda plus ba prophétie à lukuta ba prophète ya lukuta, mais pourtant prophète ya lukuta zali prophète nyonso oyo soki alobi likambo eke et salamité ya on te bien que prophète ya lukuta soki prophète alobi likambo salamité toki jamais kolande les sous puisque prophétie nzambe ratakate soki eloko échanger exemple na kati ya Bible to mo histoire ya roi o benga ki Ezekias nzambe a tindi prophète faki malade na ye et me meti na liwa, mais ça li que donc roi wana Ezekias a sali nini a donc a sali a plaider cause na ye a bondeli a bi que non vraiment nzambe a kanisa bola na sala ki ndenge na tambola ki liboso na ye donc na boule na peto tout cela. Alors prophète a zonga ki sous nzambe ko bisa prophète que kende ko bisa que na bakiseli 15 ans, c'est-à-dire
Nzambe a changé te, mais Nzambe a yoki prière, n'est-ce pas? Il y a mout oyo apesi, n'est-ce pas? Donc ba doléance nae. Mais le lot monde a mout apesi prophétie, d'abord prophétie mingi, les mingi matériel, ça prophétie mingi familiale, ça prophétie mingi, ça kotala kaka nzoto. Mais pourtant la prophétie la plus excellente est la prophétie aux biblique, c'est-à-dire Nzambe a salaki mokili na liloba, Nzambe a kosuki sa mokili na liloba. Tant que Yesu aza koloba kena, donc mukola suka nakoya na bokonzi na ngai, c'est-à-dire la prophétie alaki biso ke akusala yango. Mais ce que l'interprétation de ce qu'il avait parlé, tout le monde a kati ya Bible, on a dit que Bible a la prophétie par excellence. Le long na za koloba boye. Bato mingi na loba ki dernièrement na lobi normalement donc tant autre ça ko passer les lots et ali tant ko lobaté que nini to lobaté que ba prophète bazali et ça batumsu bazala qui choqué na yango na mbika ko expliquer batumsu ba comprendre ki tant le ba makambu to akate pona ko dénigrer batumsu c'est pas ça mais ce qui otali bino moko bien bozana misu me bolin ko monate bozana matoy me bolin ko yokate prophète nini atabino moko a pesi prophétie une fois et salamité, deux fois et salamité, trois fois et salamité. Mais comment vous continuez à benga prophète? Tant que moi je pense que ce n'est pas la peine de benga bongo prophète. Pourquoi? Un prophète qui vient de la part de Dieu a une parole exacte. Ce qu'il y a une parole exacte, ça dit et pas Nzambe. Donc ça dit Nzambe a jamais, n'est-ce pas, kobalikambo et que salamité. Prophète akoya ko ebisa ote que non ozana zemi par exemple ebisa que non nzamba a ebisa que na ebisa robota mwana mobali mais après oboti mwana mwasi ce ko kolobani on va dire prophète a solo c'est ça ma question faut mi tourner le ndeko mwasi ndeko mobali tout ça ko na matéa o pourquoi puisque ce qui mutali ko se laisser n'est-ce pas tromper par ba prophète à lokuta et lui ko ba ke mutona ebi nzambe te c'est ça en fait le but ya ba émission to sala. Tout ça qu'on la mission te pour non biso to aller ba meilleur ba kuna ba meilleur te ce n'est pas ça tout le bon te que ba prophète oyo basé na katia Bible c'était à l'époque puisque d'abord un esprit Nzambe na katia batute et puis de deux il y avait pas la Bible c'est-à-dire il n'y avait pas la Bible oyo mutoko ko tanga likamba comprendre ou bien il n'y avait pas l'esprit de Dieu na katia mutu pas en communication na mutu le tozo ko mona okope ko la Nzambe à la kisho comme na songe. Et comme la songe bandi pe le loté, Dieu l'a toujours fait déjà n'attend même voir koya na ye na mokili, il fallait qu'il ait le cas par songe. Que non ange donc abimela Marie, ange abimela n'est-ce pas donc Joseph na donc na songe pour n'est-ce pas couper sa kolobalikambo oyo nzamba tinda qui est par rapport à kobotama ya Yeshua. Et linko ba que non prophétie ce que vous avez esprit en Nzambe, Nzamba ko même na kati ya songe likambo ya lobby. Moi ça m'arrive que au lotier loko likambo au moni pe que salami ndengo lota kiango. Et puis tango oza ko mona oza ko salema des fois même oza ko bossa na ko lota kiango mais au moins neti ko ndiriza le komo déjà vu. Alors faut comprendre que les autres mona makambo na mingi batu baza ko ya na ba esprit o ya manipulation mais basa koloba na kati na bango que basa ba prophète non c'est pas ça nzamba kola kisa mwana nzambe nyonso lelo o benga mwana nzambe za na esprit nzambe nzamba za capable kola kisa makambo e bombana et ça important beaucoup pour makambo na lobi que prophétie de prophète ali n'est-ce pas au mutali ko interpréter maloba na nzambe avec exactitude. Moutaza ko interpréter maloba nzambe pas avec tâtonnement mais avec exactitude. Nzamba lobi nangai boye ko salema boye ndenga lobi ndenge pe ko salema. Wande ali to bengi ye n'est-ce pas donc prophète. Alors to continue to moni que na kati ya Bible za ko marteler mingi sur les faux prophètes. Pourquoi? Puisque Bible donc nzambe ayebi que biso bato mokili to la tendance n'est-ce pas ya ko luka ko yeba makambo avant. C'est-à-dire que ceux qui ont vu avant, ils ont tendance à coloquer de plus. Pourquoi? Parce que quand c'est vu avant, il peut passer outre. C'est-à-dire qu'on manipuler, n'est-ce pas, destin Nzambe. Non.
ata ba episio vina o lelo ndenge koleka eloko moko to ko manipuler et ko manipuler donc na destin Nzambe. Pourquoi? Puisque Nzambe a tracé via mutu ndenge ezali ata oyebi futur na yo te mais Nzambe a yebi futur na yo. Nzambe o abattre la kwa yebi futur na yo mais yo sko zala kaka na foi yango to mona que non mutu aza na foi ezali mutu a yebi ce qui va se passer demain plutôt eloko ko ya lobité c'est-à-dire foi ezali eloko oza ko kanisa mais o moni ngona muté eloko oza ko ndima menano osimbi ngona muté c'est-à-dire oza ko pesa n'est-ce pas ozo pesa n'est-ce pas foi na eloko oyo monité na mutu o monité même tant ton dimela kanzambe ton dimela kanzambe par la foi puisque mutu moko ta mona nzambe ton dimela ke par la foi. Et tant que mona alors ba œuvre na kati ya bomo na biso to mona santazo pesa biso to mona n'est-ce pas ndinga zo tambusa biso to mona ndinga za kolobela biso to mona ndinga za ko faire interpréter malobani na kati na biso to mona ndinga za ko pesa biso bolingo ya parole de Dieu to mona ndinga liko battre la donc ba famille na biso malgré ba pasi to liko ndima de la foi eza ko mata par rapport à ce qu'il fait. Or quand tu lis la Bible c'est de là où comprendre foi exactement bande comment comprendre makambo yo. Donc, bah, faux prophète, bah, ça tellement est belé, et ce qui est mauvais, c'est que, bananzambe, entre guillemets, bah, les kolanda mingi, bah, faux prophète, qui est bah, vrai prophète. Du fait que dans ça, les missions Oyo, il y aura des gens qui vont même aussi penser que oui, bango, baso côté la prophète na bango, yango fuban, donc, babo ya kolanda missions Oyo. Mais so bo, ça n'a qu'un acte émission, il y a des choses, où ils appellent concerner. Et ça peut concerner même na faux prophète ou ana puisque ça peut âme a peut ko bongo la motema mingi ba côté na kati ya ministère oyo na loyenge mingi ba côté na kati ya ministère oyo sans pour autant ba pesa n'est-ce pas bisika na nkolo ndenge nkola sengi mingi ba côté na kati ya ministère oyo sans pour autant ba pesa n'est-ce pas place na Saint-Esprit. Il est important de comprendre que Nzamba a besoin na yo, a besoin na ngai to sala musala na ye afin que tout le monde na ye. Nzamba a besoin de dimela kaka ye. Même lorsque le prophète venait à l'époque, il y a toujours au nom de Dieu. Il y a dit que le prophète Ali Moutou Azakoya qui interpréter tout un message à Nzambe. Et ça est important de comprendre donc makambu oyo. Donc batu mingi baza pena auto bengaka donc prédiction. C'est-à-dire Moutou Azako prédit les locaux. Pour naye Azako zona ndenge que alingi kokisama. Abengango prophétie. Tout le monde a mingi na kati ba réseaux sociaux. Azalaki magicien kala, a commis pasteur, a commis copé sa prophétie, Moussa Azalaki journaliste kala, a commis prophète, a commis copé sa prophétie, Moussa Azako bengue évangéliste, mais Azako copé sa prophétie, et non, batunion, sto basa na kati ya diaspora, ba congolais bozonga na mboka, puisque ceux qui étaient beaucoup ba esclaves. Pour na ye na kati ya mutu na ye, azako souhaiter eloko moko boye salema. Mais Moussa Bimi a lobi que non, Nzamba à la Kisingai, président Mboka, on a soga bon le moté ko kufa tout ça. Mais ce qui Nzamba à la question Nzamba ko peso makoki, ya okutana président wana. C'est comme ça que Dieu œuvre. Nzamba ko pesa ote que malobo ya na kati ya YouTube lo balango puisque Nzamba le tout puissant. Puissance na ye donc toute la technologie du monde. Nzamba est capable de se faire sur parole aux alliés exacts. Après peut-être que les cas d'émission, il y a frère Kachicha, les cas d'émission, il y a frère Alim, il y a les cas d'émission, il y a frère Joseph Paul Olbomakambunayo. Non, c'est pas ça. Nzamba est capable sur maluba pona mutu. Nzamba est sur capacité, n'est-ce pas? Naba moyen. Il y a kutana mutana face à face à oebise ndengi Nzamba lobi. Et puis tant kutana mutana a sentir que ça na mwana Nzambe. Mais c'est pas de ce que nous faisons. Ils ont posé na yo peut-être que mutana kufa ou bien qu'ils ont le cola prophétie ou bien soit ali posé na yo lingi que mutana kufa te ou bien qu'ils ont le cola prophétie. Ils ont le ko to ali ko télémela vraiment avec énergie. Pourquoi to lingi bino papa na Nzambe bozwa n'est-ce pas bon moyi. Comprendre que bon moyi boya na kati ya nkolo o asana bon moyi. Il y a le but que je suis le chemin, la vérité et la vie. Ce qui ozana kati nzela ya Yesu et que koti na kati ya bon moyi na ye ndeko mona bon moyi na seko puisque vérité o ya ko pesa oza vérité ya oza vérité exacte, c'est-à-dire eza vérité moko corrompue. Et ça très important pour comprendre makambo yo. Donc bo tika kolanda ba faux prophète, tout ba fausse prophétie puisque c'est là et que memabino musikate. Et ça le quoi dit batu
to tchak soko tchel titre moko oza sérieux muta komona neti eza émission moko trop sérieux à côté la peut-être abimi na ye mais so titre moko boye eza choquant to titre moko peut-être ya lokuta les gens ont tendance n'est-ce pas côté la vidéo na tina suka puisque pona ye alingi asa curieux aye balika muni za kata vidéo même soko kosa qui est c'est ça c'est que moi je pense que bana nzambe o ba nzambe a solo de baza ko comprendre makambo moi j'aimerais que bata la vidéo na ngai baza ta 100 personnes mais on va comprendre makambo on nzamba sa ko bana kati na ngai o les abatu batali vidéo na ngai 10 000 personnes mais 9500 va comprendre mon côté et ça ne sert à rien donc bref beaucoup de comprendre makambo yo o nzambe aza n'est-ce pas donc ko lobela biso na kati ya maloba na ye et ça très important to tanga passage moko pona ko meka ko appuyer makambo na zoloba puisque eza important to tanga maloba nzambe de façon que to za na deuxième témoin to deuxième donc personne aza koloba na kati na biso to zui mukana nzambe voilà dans la lobby émission ezali live donc tout ce que nous faisons et que je vois tant par rapport à ndenge to sala donc beaucoup mais ça n'a boyé vraiment puisque to sala souvent et comme souvent boyé pour nous permettre na biso que tout aussi ces émissions ba moko bino boziango kuna nda kuna bino botali et pourquoi pas avec la grâce de Dieu par la grâce de Dieu je vais dire mikolo koya to ba moi koya ou bien ba ano koya to koluka tout ça la ming ba live aux interactif na bino bozo benga biso pe par rapport ba question na bino pona to sunga elingomba na nzambe voilà toza awa na 1 Corinthiens 1 Corinthiens chapitre chapitre 12 déjà puisque eza likambu ya manifestation à esprit ndenge na lobby to lobby te que to lobby que prophète azate linko lobate que nzamba zoloba susu te c'est pas ça ndena bi makambu nyonso eko salema de A à Z na kati ya Bible nzamba sa asi aloba yango déjà mais pona ko kebisepso na makambu songolo to makambu pakala chaque fois nzamba ko ya d'une manière ou d'une autre na par exemple ndinga songe nzamba ko ya pe kolobela ngai ya bi que non tala likambu ko salema za boye et puis so nga na moni que likambu na nzamba lobeli ngai je peux te dire à toi ma sœur ou bien mon frère et que yo peut en esprit nzambe au comprendre ngo ko za malamu mingi donc tout temps donc 1 Corinthiens chapitre 12 on a vu verset 7 mais tout à partir il y a verset 4 pose à la penza donc clair donc 1 Corinthiens chapitre 12 verset 4 le Bible il y a diversité de dons mais le même esprit diversité de ministères mais le même Seigneur diversité d'opérations mais le même Dieu qui opère à donc tous donc tout en tout na bandeli 1 Corinthiens chapitre 12 verset 4 il y a diversité de dons mais le même esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. C'est-à-dire tout le monde a que ataba donc ko za ekesani mais faut to biso tout nanzela moko totala. Faut to biso nanzela moko ça dit tout la biso nyons tout focaliser na esprit nzambe na nzambe. So monique batu bana na ba don ebele mais ba ça toujours donc dispersé c'est que bali bana nzambe te ou bien soit makambonga na za koloba ce qui nous soyez lobby à contredire nous soyez à contredire donc ça dit contradiction sur contradiction c'est que to ça ko ça la esprit moko te d'où ba don déjà na carte comme on peut don moko doute. C'est important de comprendre. Maintenant, cette Bible. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Ce qui nous a fait don et comme don on a pour utilité commune, c'est-à-dire pour profiter na yango. Oza prophète te pour okomi kolia batumbongo okomi kozwa ba enveloppe ya nini ya ba benga ngoni consultation prophétique, c'est pas ça. Ce qui est en esprit nzambe réellement ce qui est na don par exemple don ya koyemba na ezala réellement pour na utilité commune. C'est pas que okomi koyemba pose la star okomi koyemba pose wa mbongo okomi koyemba po comme na ba voiture belle okomi koyemba pose wa bomenga mokili, c'est pas ça le but.
Et là, on a l'esprit, Nzamba pesa kango pour esprit. Bien sûr, matériel est kolanda, puisque la Bible nous dit, Yeshua lobi, voici les miracles qui accompagneront à ceux qui auront cru à mon nom. C'est-à-dire, miracle ko ya na sima ya ngo problème te. Mais le plus important, les lois c'est que non, ok ko la façon koloba, façon ko kosa, façon ya ko philosopher, façon ko yemba, pour ya maintenant avec le don que tu prétends avoir de Dieu pour te kango, ce n'est pas possible. Tout le monde qui a la Bible, le roi David, qui roi, mais a commis somme au til l'autre koye mbaraka banzembo na biso. Mais so monde qui en est par passion, puisqu'il y a qui nzambe. Et nous comme si on musala moko boyozo ko lela ngombongo chaque jour ba comme so ba bengi soko beta ba concert il faut pesa au senga caché soko ngobeta nini au sala nini concert live faut ba beta ba kota plutôt ba pesa ba droit d'entrée wana ezali makambo ya nzambete puisque soko ça na don outi pa nzambe likabo c'est-à-dire aux qui ofele pesa ofele dengi bible ici sur na kati n'est-ce pas donc il y a Matthieu chapitre donc 10 verset 8 vous avez reçu gratuitement aussi gratuitement. Et c'est important pour comprendre ma cambo. Tout bien à cette que là, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse et à un autre une parole de connaissance, à un autre selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don de guérison par le même esprit, à un autre le don d'opérer donc des miracles. Au moment où esprit et nzambe ou nzambe déjà, puisque l'esprit de Dieu c'est Dieu. A koki jamais ko pesa ba don nyon sur la mutuka ka moko. Il y a des prophètes des nations, il y a des évêques généraux, il y a des ceux qui osent bela ou qui n'arrivent pas naïe, ceux qui ont des démons soit disant il y a n'est-ce pas à ko pesa yo délivrance, ceux qui lingo bala n'est-ce pas il y a donc abalisa yo, ceux qui au boti mwana il y a des mutu à ko bon de la pona, c'est-à-dire nyon se compliqué que pas naïe, eza yangote. C'est la raison même au biso to kita ba assemblée wana. C'est la raison que nous avons quitté ces assemblées. Puisque nous sommes centrés dans mutu moko ou soit ceux qui au sali yango c'est qui yem to délégué yo pouvoir wana. Oko sali kambuza plus que yete. Moi je me rappelle à l'époque tu as dans le plus jeune na kati ya ba assemblée ndeko moko boyazaki koza précipité on est ko précipité n'est-ce pas pour na ko imposer maboko na bato. Et quand il faisait bato quoi tout ça le pasteur était mécontent à bengane ku na kati ya assemblée wana. Pourquoi? Puisque le pasteur ne voulait pas qu'il y ait à gagner, n'est-ce pas, comment dirais-je, à gagner autorité, toi à gagner, n'est-ce pas, succès dans la assemblée. Et ce sont des choses maintenant autour du monde. Ce qu'on a dans l'assemblée, et elle est toujours focalisée dans pasteur ou bien mon l'église, n'habite apôtre, c'est que ils ont nzambete. Nzamba pesaka esprit naie na batu nyonso obali na kati, n'est-ce pas, ya corps autobé corps de Christ. Pour corps de Christ, il y a nzoto, mutu nango ndeye moko Yeshua, maboko makolo desabiso to na kati to ba membre na kati ya corps wana. Alors chaque corps a ko sala musala naie. Yango muni kambo to mi na kati 1 Corinthiens chapitre 12 awa. Botanga ngo pour comprendre le concept tina suka boko mona ke contexte wana yali ke esprit nzambe et bongi et œuvre na batu nyonso. Ce que œuvre na batu nyonso ndeto sali otobengi esprit à complémentarité. To ali ko se compléter na ozangi nga na pesi na oyazangi donc ya pesi to oyazango ya pesi to ali ko continuer bongo pour na ko édifier. N'est-ce pas Ephésiens 4:11 de lobby même badon otobengi les 5 ministères. Ils allaient pour la édification. On ne peut jamais édifier loko tomo tenu côté kango, tomi ko zulango n'est-ce pas le kumu, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Pour aux na don pastoral so babengyo frère comme silika. Ozbe nga frère ndeni nga na pasteur. C'est ça le mal aujourd'hui. Il est important de comprendre que bande coming obali ko sa makambo yo ezali bat oyo baebi n'est-ce pas baebi nzambete. Bato baebi nzambete li bato babunga nzela. Et puis ils viennent à l'église bakuti n'est-ce pas na kati église bakuti bato bali ba faible ba sauter sur bango et ba comme ko utiliser bango nde balingi. Pasteur aza ko ebiso ke nzamba zo la kisangai mobala na sa mobile na ote ou bien prophète bien prophétesse ça veut dire que non nzambe alobi à partir de l'obison so na kati église to pesa pasteur mbongo ça dit bazo pesa ba prophétie à lokuta pour na ba profit na bango. Et d'autres même, je me rappelle une histoire est vraie et que nani
Quand on a une assemblée, donc Moutoumoko a un docteur en Belgique, na Boston Kombo nae, ce qui a une assemblée moko bo 8 ans nae, a sali ba recherche na kati ba réseaux sociaux pour aye ba kombo batu, aye ba bilongia batu, aye ba donc relation batu bazanango de façon que ce qui a une kati n'est-ce pas ba biloko wana na kati ba assemblée wana, a ko ça ne tsazo pesa ba prophétie avec exactitude ya ba kombo ya ba oncle na bino, ba kombo ba tata mwasi pour na ko pesa véracité à l'écambon et pourtant c'est pas ça. À ça soit qu'il y a bah, information bien avant donc avant il y a une assemblée. Et maintenant des gens qui sont dans les assemblées comme ils sont naïfs, bah mon mambazo le bon à solo mais pourtant ce que tali pe na kati il y a prophétie ngo bonzambe za na ngote donc à ça qu'on deviner au fait. À ça qu'on deviner. O nzamba za ko la kisangai tata mwasi na okombone Henriette nzamba za ko la kisangai tata mwasi na yo donc abenga kiyo mukolo eleka ki bosola ki ne sur boy zoga asi azui jamo ba information sur yo atangi na kati ba réseaux sociaux puis le lot de tolobi batu mingi ba tchaka ba photo soki muta kufi o chepe photo mona peke o non tata mwasi na Henriette repose en paix mona episo peke non tata mwasi na moko ba ota ko kufa yo pour moni que ça prophétie à solo ce n'est pas ça ba marabu ba sala kango bato ba lobaka soit disant na ba mort ba médium ba sala kango donc ba chaman ba sala kango à côté donc des mois côté na kati nzoto na ye akomi koloba na voix ya muto akufa ba sala kango et mais ce sont des choses maintenant qui ne viennent pas de Dieu 2 Pierre chapitre 1, verset 20 à 21, le Bible. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est-à-dire, mutakolo na part ya nzambe. Yangona ebongite ke ozo makamyos tu oyo yoka o interprétant na ndenge na yo soit disant comme prophète. Non, mais entre-temps, ce que tu dis, ce n'est pas la pensée de Dieu. Tout le monde qui histoire il y a Samuel na kati ya temple azaki na sacrificateur nani Eli. Samuel a qui baza ko benga quand ça qui Eli mta benga a que 2 fois. Et puis Eli a dit que ceux qui mungongo c'est que c'est Dieu qui t'appelle. Pourquoi? Eli avait compris. Samuel ne comprenant pas, à quand c'est qu'ils voient Eli mta ko benga. C'est pour dire que il y a des fois aussi nzamba l'action eloko, mais comme nous allons nous mureter spirituellement, mutumoko a aidé à dire que non attention. C'est que tu fais la pète, c'est Dieu qui veut que tu fasses cela. Mouta passion n'est-ce pas idée, mouta passion n'est-ce pas conseil. Oh, ce qu'on l'a dit en open asuka, au moins que moutona il avait raison. 2 fois aussi et les kakabongo. Le plus important de comprendre dans ma camboy. Puisque même Yeshua qui est prophète, pourquoi? Puisque les choses qu'il disait, les choses qu'il faisait. Bon, tu as la histoire de la femme samaritaine. Quel est le prophète exact Nathan? Il y a Yeshua, a pessié nombre de mibali au Azana Bango. Et la femme a compris que oui, cet homme, c'est le Messie. Prophète, il y a solo, c'est pas un prophète, tout un prophète fashion, c'est-à-dire au lati so kindenginini, au kati mindelo na mutu, au tche produit ne longi, au lati donc chaussette na sapatou, na costume avec donc concordance au simbi clair voiture ça non. Un prophète ne peut pas être quelqu'un trop charnel. Non. Moi je disais quelque chose na frère nangai moko tozolo ba que un homme de Dieu ne peut pas être trop bruyant, trop beau, trop intelligent, trop riche. Ça dit, non, c'est ça bien pendant. Non. Nzamba ko pesolo ko moko abotolo loko mususu. Ndeti ngai nzambe abotolo ngai koloba bien. Nzamba abotolo ngai koloba bien. Ça dit pas abotolo ngai, mais je suis né comme ça. Comme je disais na émission mususu, to biso to ali loko ba Moïse. Mais là, celui qui interprète c'est pas Aaron, mais c'est le Saint-Esprit qui interprète. Puisque du fait même il y a tenir devant Kolobanabino pendant longtemps boye na katia mission ils allaient grâce à Nzambe. Mais on n'a pas un langage facile.
Mais Nzambe a ça ko sala biso ngolu que na moi faible mot na biso na façon na biso ko s'articuler tandis que faire passer message par na bino besoin comprendre les ainsi dit l'Éternel. C'est ça au fait l'œuvre de Dieu. Nzambe a besoin mutu te ko azali donc tout fait azali mutu moko azanga faute azanga défaut pour bon na non Nzambe a besoin bato bazali ba fragile bato bali na ba défaut pour chaque fois avant na loba na bon la Nzambe que Nzambe simba lole munangai na loba bien. C'est-à-dire, je dois avoir quelque chose où ils pète pas nangai on a qui me le pas Nzambe de façon que na sala musa na malamu. Et comme lui, il utilise ses instruments, azunga le instrument à utiliser ngai. Des fois, même temps, on a ça la émission, normalement. Mais quand je fais des émissions, des fois, on sent que donc ça le spirituel tellement que Nzambe a besoin de faire passer message et ton corps des fois refuse. Mais Nzambe a ça qu'on pèse aux paroles, aux alliés exact na tango et koki. Et on a dit que c'est la Bible, marambo, on a dit que ça la bandeko, et ça m'a séquité, et m'a séquité, et m'a séquité. Donc, par tout le monde a Romains 12, 6 et lobby, puisque nous avons de dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Nzamba ko peso domoka prophétie na kati na o ça dit so la le mona ba songe ce que tangi bible comprenant facilement de na za ko expliquer bino boy c'est ça la prophétie aussi nzamba ko peso don à prophétie pour comprendre maloba nae puisque na ba qui par définition la prophétie c'est l'interprétation de la parole de Dieu, c'est ça la prophétie. Maintenant quand nous parlons de la part de Dieu nzamba za ko faire comprendre biso makambu Dieu mutoko peso bible bo tangi comprendre te. Mais Nzambe est capable, n'est-ce pas, de faire comprendre ce qu'il est écrit dans la Bible. Même des gens qui sont très intelligentes, des personnes qui sont intelligentes, ils n'arrivent pas à saisir le message de Dieu, puisque l'esprit Nzambe c'est de l'esprit de Dieu que tu vas comprendre Nzambe bien. C'est comme ça. Déjà très important. Donc on a commis déjà qu'on chuté à moins que les comme ça qu'on le bezali dans le lobby mais quand même ils qui tant na le bapon à couvrir n'est-ce pas émission au lelo mais je vais être réellement court tout ça déjà plus de 30 minutes je pense que et qui pour le lelo ce besoin la question comme on l'a toujours dit beaucoup mais la biso. Si vous avez une question, vous numéro les capés na sewana, beaucoup la biso, benga biso, et que ça va mal partager. Puisque notre mission, c'est quoi? C'est de vous faire sortir, n'est-ce pas, na gueule ya lion, pour beaucoup de kati ya langana kolo. Kola pambo le minuto comme une balasima na numéro mususu, na kati ya les avertis. Shalom.